ngai bino nyonso bokoma ba gang, bino nyonso bokoma ba yanke, bino nyonso bokoma batu ya makasi, bino nyonso bokoma batu oyo boza na ba dossier, bino nyonso bokoma batu oyo ke toko étaler bino. Mais en tout cas le mystère Bellevue, on peut kosa le lango tout un livre, hein. Nga na moni ndeti ekoki kozala do livre, te c'est que do fait la Bible. Parce que comment une seule personne aujourd'hui, même ma chaîne, il y a YouTube, vivre aussi pour les autres. Parce que Maman Bellevue Azali faisait de roi. Alors Batouana, Balukaka na bandenge nyonso, il cherche par tous les moyens. Balukaka ba mécanisme nyonso ya kobebisa kombo ya Maman Bellevue na ndenge nyonso. Ba capture nyonso ezo koleka na place publique. Oh, beaucoup de personnes bazo koloba ete Madame Bellevue azo sala ba SOS pour na o etali ba orphelin. Je veux répondre à la question on a pour ayer trop. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, shalom, shalom peuple dédié, shalom Bandeko Balandia, Top Media Télévision, les amoureux et émission d'Avino, le code de bonne conduite. Soyez le bienvenu. Moi c'est votre frère Tadi Ngalapa. Le travail m'a encore appelé ce matin, Bandeko Balandi, na espace OBC Kaboni dorénavant, biso to salaka, mosala na biso nandenge et longobani en entendant tozwa plateau, en entendant tokoksa babiloko tozoko luka pour que to sala mosala na biso nandenge et longobani. Cet espace nous aide. En tout cas, il y a aussi la émission Nabiso et quelque chose de bien, ce qui est bon, mais ça n'est pas nayango. L'air est grave, Bandeko Balandi, les arnaqueurs. Encore une fois, Koti, Nakombo, il y a Madame Bellevue. Oh, tu es belé, tu as eu capture, tu as eu appel. Nakanisi, nako zoa, nako expliquer, moulongo ya batouana. Tout au long, il y a émission, une façon, il y a coupé ça détail, il y a eloko moko. Et puis, vous tirez attention, vous ça très attention, parce que le diable est azalaka rusé, diable est azalaka namitumi balé, diable est atambola toujours dans sens inverse, diable est sa mission est azalaka pour détruire, nuire, dérober. Voilà, Bandeko Balandi émission de code de bonne conduite. Nous avons notre film, hein, Nakombo ya Mea Culpa, Ezali na Bellevue Télévision, et ça lit déjà 5 épisodes disponibles. Aujourd'hui, 6e épisode Ezoko Kota. Je vais donner aussi les détails par rapport à Oyo Etali film Mea Culpa. Ezali disponible na Bellevue Télévision. Mais en attendant, je vous dirais en tout cas, allez suivre le film Mea Culpa, allez partager, allez commenter, prenez vraiment le temps de suivre le film Mea Culpa Ezali na Bellevue Télévision. Au lieu de perdre le temps inutilement, au lieu d'entrer dans des histoires prends ton temps d'aller suivre le film chez Bellevue Télévision et ça sera quelque chose de bien, mesdames et messieurs. Awa avana banana opesa mbote na maman Bijou Ketani. Un grand merci maman, un grand merci encore une fois pour na considération, respect, orientation, conseil. Un grand merci à la mère des opprimés. Elle s'appelle Marie Tabora. Un grand merci. Vous êtes un cadeau du ciel, Madame Marie Tabora. Un grand merci à Maman Diasonama. Maman Diasonama, Diasonamas, Maman. Maman Yaban Ebele, la mère de Plaisir, Monsangisi. Un grand merci à Maman Zozo, c'est-à-dire la Cour suprême. À Bongana Papa Noé Mavakala Nzinga, Maman Déborah Lubanda Kilo. Il y a ma mère en Calgary. Un grand merci à toi, Maman Nathalie Nana Moussibou, Maman Présidente. Un grand merci à mon amour de sœur Katez. Tu sais combien je t'aime. Tu es déjà de retour avec ma nièce. Un grand merci à toi, Aurélie Bafouka. Aurélie Babola Moleki tellement belé. Nous allons continuer à combattre la bino. Bertin Konde Mbongwa propre. L'infirmier clinicien depuis Montréal, au Canada, c'est-à-dire na degré impossible. Et aussi, un grand merci à toi, Madeleine Aketa, Nzambe Azalanabino, Maman Emily Setimaïnga, moi c'est Nzambe, hein? Maman Nzambe a continué à combattre la yo, Nzambe a continué à combattre yo. Prenons l'extrait à notre film, Nakombo, il y a Mea Culpa. Mea Culpa, un film de Bellevue Télévision, il y a Bellard Production, et puis on se retrouve tout justement après.
ni baboyi yango baboyi makambo ya kobebisa inoseka ya moninga moninga ko toyokana mama aye kopesa biso lisolo ya mwana na ye eza kotungisa ye bokoki kosangisa te ngai nakamataka ye na makasi te bomboka mbo bayebi nga nayebango te bato tu bayebi ke baviole sivi na mai mboka ebebi mboka eza obeba où sont les faits? Où sont des preuves tangibles ici? Il n'y a pas. Engazana nelenge makomingo ebiango te. Non, c'est bon, aigle. Ma papa on. Na tia boy, pas na tia papu na mbap na likolo. Ah, nègre. Aigle. Non, aigle. On y ko batika. Ni non, ni. Aigle. You. Ok na. Et alors? Mais il y a un moment là où on changé. Il ne me disait plus ses booms, ses histoires, ses sorties. Ah. Du coup, des fois c'était moi. Donc, pour dire qu'il faisait deux fois des choses tout seul. Tout seul. Sans toi. Sans moi. Assim, le langage est changé. Mais et toi-même là, vu son état, est-ce que tu as eu le temps de lui demander, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé au juste pour Papa, là franchement, je vous jure, je l'avais fait. Ponako yamba bango, ponako fungola, porte na yo pona bango. Mutumuka yemba kakala, bayina, bakoma. Ça dépend pas comment va faire tout, comment va faire. Non, yoza so bazo biso lokola ba zo biso zo yo kate pour oyoki na mi ba caprice na yo nyonso tika ngwawa awa omona otika ndako nangale tika caprice nyonso awa. Pourquoi on a un jugement? Donc pour notre comportement, c'est juste parce que Sylvie s'est présentée avec Banami Balé. C'est ça comportement dans Olomonia Mabi. Nalingi était. Maman, ce n'est pas ça. Moi, moi, je ne pense pas Sylvie n'a pas comme ça à 18. Cardozo, ça c'est quoi? Habille-toi vite, habille-toi vite. Habille-toi. Habille-toi vite, habille-toi, habille-toi. Habille-toi, je dis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es quel genre de femme? Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Amoureux à émission Oyo, le code de bonne conduite. Là, vous venez de suivre l'extrait de votre film Mea Culpa Ezali disponible dans la Belle Vie Télévision. Ce film Ezali na ba enjeu et belé na kati. Ezali na ba enjeu et belé na makambo et belé au bino. Bokoki kokota na kati ya film wana bozui mateya, bozui ba orientation. Bozui makambo oyo donc longo bani. Na film Oyo beaucoup de monde était la réalité cachée, la réalité au donc les kakana cessé l'évangéliste Madame Belvi Kondi a Zuango a Tchango na scène justement pour apporter en plus naïe pour que à orienter les enfants de Dieu pour que à éduquer à apporter un plus dans la société congolaise, dans la communauté congolaise à travers ces films. Allez suivre le film Mea Culpa, ils sont disponibles dans la Belle Vie Télévision. Bandeko Balandi Biso Erto Salaka Babiloko, où nous faisons la promotion aussi de tous les acteurs congolais, les actrices congolais, de tout Oyo accompagner un projet. Si vous regardez le projet Oyo, vous allez constater la présence il y a Madame Aïda, la présence il y a président présence il y a président Gesho, il y a maman Milo,
il y a maman Étoile, il y a maman Moseka, présence il y a maman Mimika Bongo, présence il y a tonton Pierrot, il y a papa Kofi, il y a papa JR. Bon mona ke toke encore musika bon mona ba lianzi nakati bon mona ba papa na biso ebele ba maman Top ba maman Annie. Une façon de vous dire que accompagner ce genre de projet, c'est accompagner tous les artistes de mon pays. Qu'est-ce que le public a causé là? Qu'est-ce que le public a besoin? Le public a besoin, il y a Moussala. Le public a besoin, il y a Makambo, ils ont construire. Taba alia kamakala mikolo nyonso tous les jours. Taba, ce qui a koutani na makala akoti kangote. Akoti kangote akolia parce que ça bilier inaye. Mutupe soit meli ligorodo ou ce qui a lié ligorodo makwanze et bimakaye le même jour té. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses, beaucoup des enjeux tout autour. Il y a Madame Bellevue, tout autour de son travail. Biso Moussala na biso za koloba. Ouais, moi, mon travail, je gagne ma vie avec ma bouche, avec ce qui sort dans mon okonanga, avec ce que ngana zo prononcer. Mais tozo yaka koloba nini, pe tozo sala nini. Mes frères et sœurs, plus particulièrement, ba papa nabiso ya famille libota na ba maman nabiso ya famille libota. Bino bondima kozala ba famille libota naturellement. Famille libota, ce sont des personnes réfléchies. Ce sont des personnes avec ma conscience en place. Boka moite oignon so bozo comme on dans la place publique et déranger bino pété, bobé taper les bakouté. Toutes les personnes oyo avaient trahi hier. Yeba que non, le trahisseur a continué qu'à trahir. Actualité que les gens disaient, tonton t'a dit vous êtes absent. Bah actualité et les ébélé. Vous avez vu avec tonton Mundirba. Tout cela qui une émission pour vous dire l'actualité biso tozalaka présent, on a actualité. Tozalaka na actualité moko comme nango Bellevue télévision. Parce que l'actualité c'est lorsque bazo ko produire, c'est lorsque bazo diffuser, c'est lorsque bazo fouta les acteurs, c'est lorsque nous avons le résultat positif. Yamakambo bazo ko sala. L'actualité est là et nous sommes présents. Madame Bellevue est en train de produire chaque semaine. Mettons, cette femme, la productrice, Madame Bellevue, Azouaka, na un mois, à tournaka chaque semaine. A bandi tournage lundi, vendredi, chaque semaine. Et ça, ndenge chaque moutou, era kinaka bureau, chaque jour. Ndenge yodo de marakar na yodo ke boulono na poto biso na kin ba musupe baza na mbandaka. C'est comme ça avec Bellard Production. Na Bellard Production est là la kate. Na Bellard Production c'est une machine, il y a production. Et la force il y a Bellard Production c'est Dieu. Et vous accompagnez maintenant au Nzambe atie kati il y a moi nanaye Bellevue, vous, la famille Libota Bozo, accompagnez en haut. Et puis, la communauté au Bazali a vertu. La communauté congolaise au Balinga Kamakamba Malamu. Aujourd'hui, s'il faut parler de l'éducation, s'il faut compter le chaîne, au Bazo apporter un plus. Au Kotanga ba chaîne Nyonso. Au Tangi ba chaîne tout. Mais au Koma Liboso, il y a Bellevue Télévision, tu te diras. Je me suis trompé. Il fallait commencer d'abord par Bellevue Télévision. Nous avons beaucoup de témoignages aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui nous appellent pour nous dire, en tout cas moi et ma famille, mes enfants et autres, on préfère suivre Bellevue. Pourquoi? Parce que na Bellevue so nazo talaye, nazwakaboye, 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 nazwakaboye. Donc elle touche les points sensibles, les points saillants.
bisika ya mutuya juste oyo ekoki ko contribuer na musala mutu. L'actualité, nous sommes là. L'actualité est là. Voilà pourquoi l'actualité, on vous présente ces films na kombo ya meya culpa oezali na Belle Vie Télévision. Bien que ces films nous biso toza genre ya batute que eza couleur rouge yango ezo monana eza couleur rouge mais batu balingi ba masqué ba lobake eza couleur rouge te eza couleur jaune. Non. Il y a beaucoup de personnes qui nous appellent pour ces films ici. Pona ko yebsa biso non papa t'a dit film oyo image nango eza bien te yango ba vu et ezo ko matate bato bazo tala te pona image do eza bien te yango ba vu et ezo matate. Nous vous disons ceci. Mes frères et sœurs, ba congolais nyonso. Je sais que vous avez l'habitude où bo mesana ki na ba vidéo oyo eza trop clair. Que oyo ezali une vidéo eza un peu froide. Vous devez vous habituer. Mais nakanisi ba remarque o nyonso ezoko kota na maison il y a production et ba quoi améliorer ce qui botali le premier film il y a maison on a au de kota qui na belle production, deuxième film et na troisième film o de koti vous allez constater que ezali ndenge mo côté ba plateforme ezali ebelé oyo ba film donc kotaka. Et ça na ba film mususu pour ekota na plateforme mo boye ba ko exiger bino il faut la qualité ya image ndeti film o bozo landa mais ya culpa. Mais elingi kolobate que image wana ezali mabe. Elingi pe kolobate que ça va vous empêcher de ne pas suivre ces films. Parce que ce sont le même makambu, le même contenu. Alors vous devez prendre le temps pour bien suivre Bamakambu Nandenge donc Longobani. Nous sommes là en train de faire justement mon sala nabiso. On revient sur ce qui se disait. On revient sur Onyonso Bato. Bazo commenter négativement. Écoutez. Le diable a changé. Bandenge Moboye Yosa Makamunae. Lisanga ya ba détracteur pe ba changer façon yokosa et la musala na bango. Mes frères, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, il y a ba capture oignon sur ezoko leka na place publique. Oh, beaucoup de personnes bazo koloba ete Madame Bellevue azo sala ba SOS pour na o etali ba orphelin. Je veux répondre à la question. On a pas ayé trop. J'ai reçu beaucoup. Alors beaucoup. Nazu appelle les belés. Ba message est belé. Mes frères et sœurs. Bellevue est une personne publique. 1. De 2. Bellevue a toute une équipe de communication. Et Bellard Production est très bien organisée. Je dis très bien organisé. Ceux qui sont allés à communiquer officiel ou communiquer moi vous allez à Moutouya. Bon comme on a un communicateur, il y a Bellevue Télévision bakoya au bisotoza. Tu copies sa message na ndenge et longo bani. Ou soit Maman Bellevue a ça la vidéo. Yé moko en personne parce que à mi bomba kate akenda ko batama na sima batute akenda ko luka koleka à travers batute non elle s'affiche personnellement à ça les vidéos a pesi message na ye ndenge to uti ko mona akenda ki dîner de fraternité o de ngezaki na mboka ya il y a Belgique ou France, si je m'abuse pas, où ils qui organisé et pas il y a maman Charlie Bozio que je salue d'ailleurs. Maman Charlie, je vous salue. Maman Nabiso, il y a super, j'ai oublié son nom. Maman Mamie, hein? Maman Mamie ou Maman Marie, bah super. Maman Mamie. Bon, Limbisa Maman. Tissiko numéro nayo, comme vous m'avez dit, Nana Zu Angote. Non, nous va pas singaïté. Je suis en train de chercher comment avoir votre numéro pour vous écrire. Maman Bolimbisi, Maman, bah super. Nzambe Azalanayo. Maman Bellevue a l'écaki pour faire une vidéo pour demander Naba Congolais Nyonso
la communauté congolaise nyonso que événement moko ekozala na mboka boye ezali organisé par structure ya Mama Charlie oyo ezo senga boye ngai moko na ko participer. C'est comme ça que Madame Bellevue a fonctionné. C'est comme ça que Madame Bellevue a ça. Madame Bellevue a fonctionné que déjà aïe na commentaire moko boye batie commentaire compte na ye abandi siko kokoma. Aujourd'hui avec la technologie moderne oyo mutu akozwa photo ya mutu nyonso kombo ya mutu nyonso a créé yango compte. Kombo ya mutu a créé yango compte. Atie pe na elongi ya mutu wana azo tia pe ba photo ya mutu wana à jour. S'il vous plaît, beaucoup ça mai. Atie pe ba photo ya mutu wana à jour, s'il vous plaît. Ezo koleka. Mais Madame Bellevue ne fait jamais ce genre de choses. Bamakambu o déjà l'année passée to salaki yango. Année passée to salaki yango pe ba capture pe do yaki to leka ki nango pe na ba émission pour dire que il y a un groupe de gens oyo bazo luka ba arnaquer batu na kombo ya Mama Bellevue. Batu wana bazo koleka boye. Alors mon frère, ma soeur, ceux qui ont moni compte wana et komelio na kombo ya Mama Bellevue, yeba ke ezali Mama Bellevue te, ezali Bellar Production te, ezali équipe ya communication ya Mama Bellevue te. Parce que biso air tozaki na besoin to sala opération na biso na organisation na biso quelques communicateurs ya Mama Bellevue, tolobaki nini? Zongisa orphelin kelasi na compte na biso. Mais nous avons pris le nom de Mama Bellevue comme c'est le nom qui nous accompagne na ba activité na biso tozali ba travailleur na ye tozali na communauté ya munene o ba landaka biso oyo bazali batu moko bazali avertu. Nous avons dit zongisa orphelin kelasi. Okozongisa orphelin kelasi ndenge nini to pesi ba mécanisme biso moko to s'affichaki. Biso moko to s'affichaki pour dire zongisa orphelin kelasi. Et RP et Salemi bomoni ba vidéo ndenge elongo bani to sali ba vidéo to kei to sali makamo donc Salemi. J'ai beaucoup de mamans au ba benginga surtout ba maman bazali ebele. Non, ne vous inquiétez pas. Donne-moi avec la bouteille parce que je me sens un peu sec. Excusez-moi. Surtout des mamans. J'ai beaucoup de mamans au Babenginga. Mais tonton t'a dit, na commencé à commenter na film il y a Mama Bellevue. Allez, Mama Bellevue à landingai a commis babiloko oyo que azana besoin ya lisungi. Omoni babitumba o biso tozana yango. Babitumba oyo Madame Bellevue azana yango. Ezali pona savoir naïe, récite naïe, amour naïe envers les autres, détermination naïe, honnêteté naïe et être vrai pour les autres. Vivre aussi pour les autres. Parce que Mama Bellevue azali faisait de roi. Alors Batouana, Balukaka na bandenge nyonso, il cherche par tous les moyens. Balukaka ba mécanisme nyonso ya kobebisa kombo ya Mama Bellevue, na ndenge nyonso. Lelo bakota babe angoni cyber criminel hein? Si je m'abuse pas nabosani terme wana et koya ti avana silisa émission a lelo bakoti na réseaux sociaux parce que physiquement boye bazo kokate na banzela ya ba émission boye tozo kobimisa ba 4 vérités na bango et maintenant ba komi ko luka moyen to décourager Batou à travers les commentaires oyo bayaka kotia na ba émission parce que liboso soki bino bo comprena kité ba détracteur oyo lelo ba koma ko s'afficher ba koma ko monana liboso ba koma ka ko jouer na ba morale à Batou à travers les commentaires ya ba filmer pour na ko démoraliser ba morale ya ba acteur na ba actrice. Beaucoup de films moi boye koti
ba commentaire négatif ebele ba fingi ba comment ki ko finga moi trop ba tu ba yo comprendre non ko finga oyo eza susu ya normalité les gens se sont révoltés babandi ko sala ba émission babandi ko s'attaquer na batwana yango et sala ke lelo ba commentaire ya mabe ya ko finga ya ko dénigrer ya ko chosifier ba ekita mais ba moni non lokola to silisi na makamwana ba détecter biso ba comprendre biso to luka moye to kota na nzela ya ba commentaire to banda ko luka ko bebisa kombo ya mwana mwasi oke azo senga batu ba cotisation pona boyer non même la RDC azalaka na besoin ya aide extérieure même les États-Unis aussi même la Russie même le Congo Brazzaville awa des fois bazalaka na besoin ya aide ya libanda même la Belgique, même la France. Donc, ce qui veut dire que structurement, Boépé et Kozala et Vraka, Namboka Congo, Awa, mais Bazan a besoin d'activité, Basali appelle, n'a pas partenaire. Donc, c'est normal, c'est logique. Mais on sont Ezoko Salema à travers les commentaires, il y a Batou. Ezali, Madame Belvuté. Je vous dis ça, na énergie Souka. La énergie Yasuka, que ce n'est pas Madame Bellevue, ce n'est pas Bella Production. Et Zali ndenge moko na bateau lelo tozo komona na ba etando ike. Lelo e koma e loba yams. Lorsque batu misusu bazo sala makambo na bango eza normal. Eza logique. Mais soka Bellevue asali e komi matalana. Soka Bellevue donc asali e komi ami lakisi. Alingi approuvé batu. Lelo et kalate et banoko maso couré ki balobi a Bellevue pedo alekisi ye muto donc akati courant o embouteillage salemi kalate donc comme que Bellevue muto azo créer donc embouteillage. Oui, son nom il fait zalawana. On va citer son nom en bien ou na mabe. Mais boye baké, il y a un Dieu. Il y a un Dieu créateur, il y a cette femme. Il y a un Dieu qui est juste. Nous n'avons que deux. Bisambelu. Il y a Seamukili Awa, Naya Lola. Voilà pourquoi na moko ya ba sortie médiatique na ya loba. Biyano oto zui. Te na sena mukili Awa. To lukango la kati ya Bible. Aujourd'hui donc comme mutu moko doit kosoli na ye Bellevue pekisa batu na yo. Aujourd'hui, ok, on sali bêtise na yo, et ça bêtise, maintenant, moutou amonique donc, et ça bêtise. La bêtise, on a, na réseaux sociaux, moutou nyon sont donc libre de commenter négativement comme positivement. Mais ceux qui donc, au moni, moutou moko yé à commenter négativement, pour la bêtise na yo, donc, aux sala, et comme Bellevue peki sa batu na yo. Ingay, bino nyon so bokoma ba gang, bino nyon so bokoma ba yanke. Bino nyonso bokoma batu ya makasi, bino nyonso bokoma batu oyo bozana ba dossier, bino nyonso bokoma batu oyo ke toko étaler bino, mais en tout cas le mystère Bellevue on peut kosa le lango tout un livre hein, nga na moni ndeti ekoki kozala do livre te c'est que do fait la Bible. Parce que comment une seule personne aujourd'hui même ba chaîne ya ba YouTube oyo batu bazo ko kanisa ke ezali ba chaîne. Pour étalement, il faut toujours faire allusion à cette femme Bellevue. Aujourd'hui, même pour faire 25 000 vues, 30 000 vues, il faut courir. Na kombo ya mama wana. Il faut s'attaquer na ye, il faut oser vu. Vous pensez que tout ce monde au bayaka kotala bino balingaka do Bellevue non, détrompez-vous. Balingaka Bellevue, mais lorsque bazo komona ke bozo tcha combo, il y a cette femme dans le bêtise. Nde bayaka batala bino. Nde bayaka ba commenter. Nde bayaka pona olaksa bino ke non. Muto bino bozo tanga combo na ye. Na ndenge mabeto lingaka ye bongo. Bêtise nyonso. Il faut elata kaka Madame Bellevue. Salité nyonso. Il faut elata kaka Madame Bellevue. Mais pendant que
bino moko boza na ba vie ya malamu te pendant que bino moko musala oyo biso toyebeli bino lokola les artistes lokola ba actrice lokola ba acteur bozo koka ko sala yango te. Mais il y a une dame, il y a une femme oyo accompagnée de ses collègues misusu conscients bazo sala musala wana to tika to accompagner mama wana. To accompagner mama wana na ndenge elongo bani bino nyonso bokoma ko cacher derrière le nom de cette femme. Bosakana na ngate na ngai soki na lingi na loba ngai so na kotumba mboka na kopanzani mais bino mboka ngo onga na yoka ka ke to kotumba mboka nini ya sika o lelo na réseaux sociaux ekoki ko bima lisusu oyo ekoki kozala ya sika yango moni na loba quand même pas ya ba inconscient o babimisaka ba audio ya ba ndeko yo mususu babimisaka kaka ba audio ya batu misusu. Mais sur l'andi na audio vous allez constater que zali ba conversation ya bat X à lobby Y à lobby Z à lobby. Mais ya bango oyo ba répondre batu wana ebimagate babimisaka ya batu misusu. Ezali bande ya ba insensé, bande ya ba hypocrite, bande ya ba mal à la tête, bande ya bato bazo ko yebate nini o bazo ko sala et pourquoi bazo ko sala yango. Et nous lorsque nous venons, est-ce qu'il faut tout emboîter kaba pawana? Non. Vous avez vu, on venait de faire notre activité. Pendant que bino bozo ko zela, boya ko loba to zela bino aw. Boya ko répondre. Tozo mona bino ndeti tozo mona te, on n'a pas besoin. On n'a même pas le temps de vous calculer. On n'a même pas le temps de comprendre qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous êtes au salango. On n'a même pas le temps de s'aligner donc avec vous. Nous prenons juste papa ya malamu o ya mama wana, mama Bellevue, banzela na ye ya malamu do tambola kawana, tozu to copier yango to lobi, nous allons vers les orphelins pour topé sa bango sourire. Topé sa bango sourire, topé sa bango espoir. Ba onyonso ba désespéra qui lobby ba onyonso ba loba qui était tokozonga susu ke la cité ba onyonso ba loba qui était nous sommes abandonnés. Mais na kombo ya mama wana nous avons fait ça, nous avons réalisé ça. Bozo perdre temps na bino. Mama Kalunga a dit ça na intervention na ye. Bokoti ke la bana na bino nini. Bokoti ke la ba famille na bino nini. Bokoti ke la ba congolais nini. Bokoti ke la culture ya mboka na biso nini. Théâtre bako kanisa bino na nini ke tozaki batu ya ba jeton toaki tozalaki batu ya mafinga tozalaki batu aboye bozo ko bibenga ba grand mais la grandeur d'une personne ezalaka na makelele o azoko tia na réseaux sociaux te la grandeur d'une personne ezalaka définie par rapport ya babuzo ba ya réseaux sociaux te la grandeur d'une personne etikalaka à travers les œuvres. Mutuango oyo bubosa la ba réunion bo finga ka nyonso. Ye wana mutu apesi bino vie, ye wana azopesa bino vie, ye wana azokotela bino ba vue na ba chaîne na bino, mais vous devez avoir un peu de retenue. Un peu de retenue avec tous les comptes, le faux compte que vous avez créé, avec tout ce que vous avez bakabal oignon so bo monter. Justement pour déstabiliser, justement pour créer biloko ya malamu tout autour de cette femme. Vous avez constaté qu'à chaque fois ceux qui botier na butu na moi nzambe aye alongo liango. Mais mutu na bozala na respect, na luzitu, na considération, parce que elle s'appelle le Faiser Yaroua. Elle, c'est Madame Bellevue. Tout le monde est redevable devant cette femme. Sur le plan professionnel. Redevable devant cette femme. Oui. Est-ce que nous allons continuer justement avec ça? Est-ce que la communauté congolaise, il faut continuer à bêter la kaka, ma kaka, ma boko? Même les gens qui nous regardent, certaines personnes, oyo pena bana conscience, bazo komo na été oyo te, nzela wana te, place wana te.
Ça vous rend ridicule. Et heureusement que le ridicule ne tue pas. Sinon, Ebele Mbele va comment Bibembe. Faiseur du roi. Vous devez faire très... Et puis vous devez faire la part des choses. Bakabal Nyonso, écolé-katé, parce que là, il n'a plus le temps. Il y a Motomukili à intervenir sur quoi et commander Tanzambe. C'est le temps de Dieu. Nzambe de Mouto Azoko est vrai kati ya maman wana. Nzambe de Abundela Kaye. Moi je viens pas défendre Madame Bellevue. Je viens pas parler pour sa vie privée. Sa vie privée ne me concerne pas, mais ce qui concerne sa vie professionnelle. Vous me verrez na banzela nabino. Parce que je fais mon travail et je vais faire partir na musala nanga. Lelo maman Bellevue ceux qui OK na CV na ye. Bon mon que à part que jouer na Côte d'Ivoire a commis ba film ebele. À part que comment ba film ebele, ba acteur ebele, ba actrice ebele, lelo baza ba actrice parce qu'ils ont passé na Bel Art Production. Ebele, les acteurs et les actrices ebele. Bazu visibilité na Bel Art Production. Bel Art Production lelo aboti bana professionnel ebele. Mais aujourd'hui, ceux qui donc comiques, ce sont les mêmes personnes, par exemple, Ondefo Babalusa, Mindou qui vers cette créatrice Nabango. Est-ce que Bino Fobo Kamwaka? La seule personne à quoi fout à Biloko, c'est Dieu. Yango Moni, le Badongolomi Souana, les arnaqueurs Wana, Basangani Bango Nyon, Sopono Lukamwe, Yakobe Bisa Kombo, il y a Madame Bellevue. Par contre, je vous confirme que Zali Madame Bellevue. Je vous informe, prenez cette vidéo, partagez cette vidéo partout. Pour n'akoyer Sabino était Ezali ba arnaqueur. Ezali band ya bescro. Oh baba lukaka ko détruire, ko nuire image ya Madame Bellevue. Bangonde bazo ko sala ba sale je wana ya ko zwaka. Compte moko boye na kombo ya Bellevue po basala gabino ba demande et les kakaloko la maman Bellevue azoko senga mbongo. Non, ce n'est pas Madame Bellevue parce que Madame Bellevue er azakana besoin asala yango asala ka vidéo bino nyonso bomonaka. Kaka ane oyo auti ko sala yango asala ki vidéo pour na activité odo ezaki na France. O nyonso ezoleka na réseaux sociaux eza Madame Bellevue. Alors que le bon Dieu vous bénisse. Famille Bota, prenez le temps. Il y a Kolanda film et Nabiso, mais il y a Kulpa. Ça sera quelque chose de bien. Gibson Azaki derrière la caméra. Azoko réaliser émission Oyo. Lobe Kolekalelo. Merci. Minga Mobali Patrick Binzo Mbaka. Ata docteur a pasteur Jama Kokolinga moto bokono koleka. Mona na yemoko. Na mona na ngate ibungo bolingo nazwi na pasi buye na bokisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo soki pona maloba bato quartier ne na bokisa mbinzo pona yokima be mingi na kombo na ye obomu koleza bolingo destin ya motema ene baguna nga ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela, Pauline Kaouli. Ben Willy l'éternel, Eric Ouragan. Pourquoi Bolingo Nyokola Kase Loko Motemeli Nakamingi Moi bien bouki porte Koti Nanda Kwa Ibane Nyoso Kasi Atika Papa na Bandi Azoba Mbongo Ba Million Atika Patrick Mbinzo Ya Louinsa Exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui taille avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Constant Simba Emedo Sambi Joe Kuluma Almedo yo mokolo baki na sala bolingo no liboke na kasala pourquoi toliola nani mesa oueti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na sous
Panda, Eric Ngidi, exilé d'amour, Christian Mila, directeur de Rafi Patrick Pousse Pétalang avant ma boue, Amela Lukusa, avant que je tourne en 6 fois. Omona sentira bolingo balatisanga utana mekiza motema minga mobali abwe Karisho Mukanda Pito Mavungu Amouala Loga Musuka Netikra Après-midi matin ma saison de nuit Na son écran maintenant la batra quartier Joseline Mbala Matondo Bientôt le kilo Fébé Nikoso Nassissé os Souvent le matin Yende motala musakanga na pongi Na midi accompagna kanga na table Toli ensemble Petit bien à mangeant Le soir Amemela kanga suffisa Molanga champagne Aurélie Wikidisanga motema Nazwa makanisi ya mabete Ukokonyo bunga Lokola pioda mbinzo Nakanga motema ne prochaine Ngobi makaka Kaluchi Kone Nadine Ndombasi Mise Kuluma ya s'il vous plaît Batou du Nord Na bemi wana lokumu Weza tina respect Kibo mwasi mwubute Patrick Toyoka na malamu Pena nana anta Olivier Ngonda Eme Ngonda Papicha Makendele Bapesa concert Carlos Kaloji Kabo Muluba Mato Koyamu Roi des Bandales Toujours Tumba, Joël Chibamfi Jenny Toussé Les Libanda Pacheli Katalai Carlos Bibele Campion Kofi Senga Seda Zavoie Francine Petit Wamami de la Dogana Tubingoy Clovis Kapuka Jaidan Junior Jess Rizomba Papi Vantoto Président Tony Azevedo Nakotika Mbinzote Nakokongwana na Eli Peka Peka Lokola Blanchard Londolé Nadi Mbongo Topimwa Nawidi Nadi Nazareth Parnus Moulifa Chirac et Kalongo Alpha Makiesi Yannick Mouchoua Osiki Tenge Ça c'est dit au Restaurant Chana Gare du Nord